oui. Balobi God Talk TV makambu ya boye zala na noté na kata God Talk télévision. Ah oui hein, la boss maman Mimi Thérèse depuis Birmingham bambote na yango. Babi God Talk télévision et na makambu sika. Ah oui hein, soko landa. Ba émission ya kitoko. Soyez scotchés, branchés na kati ya God Talk télévision pour ne rien manquer. Balobi awa na kati ya God Talk télévision to lobaka toujours biso to ya kaka na makamba bien. Makamba kitoko yango yeye na kati ya God Talk télévision babi Blanche raconte. Émission ya sika et na kati ya God Talk télévision. Ah oui, et bien vous posez un poste pour landa ba histoire ya bien. Ba histoire ba réalité ezo le kana ba vie ya ba Blanche yeye. Na ebo na ko pese la bino émission la bino Blanche raconte yango yo yeye. Oh nyonso ça na lisolo na ya Monique va pesa ngo madame la luxieuse a raconté yango pour que le monde entier va yo ka pese ba conseil a hésité de contacter biso na banque de Blanche de biso les kawana et merci mingi na baboni na biso ya God Talk télévision de partout vous allez to la bino ya trop maman Mimi Thérèse maman ya banebele na monelo no lobali sans oublier maman Mireille Boukassa motema ya patron Babel Boukassa. Ah oui hein, so on na simba mi boy na opé ma bien c'est que maman Mimi Thérèse a tchelo boko. Maman Mireille Boukassa tchelo boko. Donc pour s'abonner massivement parce que boko c'est là pour ma sola tout ko na kati ya God Talk télévision. Ba bisou. À suivre. Et voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous capter de partout où vous êtes, les abonnés de God Talk Télévision. Tika Nzambe ya Lola Nzambe ya Mimi Thérèse Apambo Labino. Et merci, là je tiens déjà à remercier partenaire nanga privé, maman Aminata Pembele, là je vois maman Anastasie Koubarika, maman Mimi Thérèse Motema ya papa Edo Douma Wete. Merci mingi na babonné na biso ba balanda ki émission ya Blanche raconte. Là nous sommes encore de retour. Na mokito vivre makambo ezala kaka toujours hein. Toujours là, toujours là, makambezo bota, makambezo sila, makambezo kende, makambezo ya, donc c'est un peu ça. Alors je ne suis pas seule, je suis accompagnée à ma gauche et à ma droite, je suis accompagnée avec la Baturo Baye qui accompagne une fois de plus encore na katia émission, il y a Blanche raconte, bipa iwa pitoko rencontrer histoire. Il y a moi si oyo aouti ko bala à Bali 2 ans et demi à mariage. Mon Bali a commis comme maltraité. Mais avant tout ça, il faut nous présenter Bateau Bazan à gauche et droite. Là, je demande à mon caméraman, le caméraman le plus célèbre, à fondre la biso caméra pour que ma chère internaute va découvrir na gauche et droite et ceux qui n'ont pas banane. Merci. Bonjour papa Mavalé. Bonjour maman Blanche. Bonjour. C'est présenté ici sous na abonné na biso à God Talk au bazo tala au baé bioté. En tout cas, merci maman Blanche. Ngai Patrick Mavalé. Merci beaucoup. Bonjour maman Destinée. Bonjour. C'est présenté ici sous na abonné na biso ba tala au peut-être baé bioté. Nga kombo na nga Destinée Mavungu. Moi c'est Pembe, moi c'est Kotangongi nanda côté. Et merci. Si j'ai nabiso ya lelo ezali moi si azo subir problème à Bali 2 ans de mariage ya Pamba 2 ans et demi de mariage azo concevoir te pe mobali a commis comme maltraité mobali azo nyokola na niveau 0 toyebaka à l'époque ba Sarah ba bikomba ya Bible bazwaka bana après 50 ans mais biso tozo vivre lelo na kati ya Kinshasa na biso to na monde entier mobimba tozo kokangote yango madame alobi non madame Blanche na mona kio présentaka ba émission ya Blanche raconte na lingaki un peu o meka ko sunga ngai o rencontrer histoire nanga pour que bato ba pesanga toli soki na sala nini na boma libala to na continuer libala na zuna nous part ya maman Destinée au Bali au sali 2 ans de mariage 2 ans et demi de mariage ozobota te mobali abandi ko maltraiter yo abandi ko finga ba parents na yo ko finga donc azo respecter yo lisusu te na part na yo conseil ni to ni yo ko bakisa pona madame o azo souffrir. Déjà que bana nzambe mutape sarabamo nzambe mutape sarabana soki yo ko maltraiter moi sinon parce que azo concevoir te qu'est-ce qui te fait dire que est-ce que parce que là examen bon ba que moi si mutako concevoir te to mobile examen salama qui selon la femme
alobi mobali azalaki bien mais subitement l'hôpital pe bakendaka na bango des examens musu pe basala na l'hôpital bayebisi bango ke nyonso bien donc comme ce que likambo ke ya patience alors mobali likolo ya patience on a garder patience mais oh bango bakomi ko vivre et ça sous patience té yango moi si a komi vraiment la suka aye asengi aide ya ba conseil ya bato déjà que nzambe mutape sarabana ilonga na ebisaka mobali wana patience efutaka total na bible Sarah botaki après combien de temps awumela kina no po bota awumela ki po bota après ça asala kinini abota kina ekaka mobali azaka na patience nzamba kosunga bango akopesa bango bana la fille soka moni que moi si mobali na ye comportement neza bien te a recourir par nzambe mutape saka nyosu peut-être que au secours na ye ya suka eza nzambe à travers prière nzamba ko exaucer à travers prière oui mon papa m'a valé yo pe na part na yo etant que mibali pe bozaka c'est compliqué hein. D'abord mariage en l'air tozo kende bazo loba pour le meilleur et pour le pire. L'air boyaka na ba vie ya basi. Okuta moi si azaye moko no yondo opesa ebana. Bon yo kozala wana lokola mobali aza ko accompagner moi si pour que nzambe asunga bino enfin que bozwa bana na aux avenirs comme bata ba français baloba. Mais non mobali 2 ans et demi kaka ya pamba bandi ko maltraiter moi si non seulement ko souka et pas ya moi si mais comme toucher na ba parents na ba famille na vie ya moi si le passé ya moi si et tant que mobali nazo ngona na part na yo likamba bongo seza na part na yo oko réagir ndenge ni bon maman omoni lelo mokili et se développer na ba réalité na to utaka ba place moko ba famille est un peu différente. Pour ndeko moi si na yebi famille a utité mobile pe na bi famille a utité to kutana na libala nzambe nda pesa bana kandi mama na nga tsoloba yana mutu to ya pesa bana taku to satan sala mwana te e utaka pa nzambe nzambe nda pesa bana so na koloba ke ko finga en tout cas na regretter pour ndeko mobali malgré pas na douleur ça nango peut-être ezali famille hein famille mobile ba mocha mwana ba pression balaki ba sengeli biso boye to pesaki ndeni mwana obota te asala bete je crois que ba kenda ba hôpital ceux qui déjà ba kenda hôpital docteur a dit bon que mobile ça bien moi ça bien on le balsoni mobali a changé carrément na vie à moi si na vie à libala na bango mobali a changé a commis ko finga moi si benjir moko ko beta moi suka banjo beta moi si na 2 ans et demi seulement ya mariage donc moi si alobi mobali a commis utiliser méchanceté moko le quoi bomba qui yango après a dévoiler yango après a commis voir même que le balabas moi si que olongola bazemi ba vie na yo salaka et tant que moi si na part na ye aza vraiment na posa ya apport moko ya message moko ya bien o eko renforcer sous davantage ce que ngana ko sunga ndeko nga moi si mama ngana ko ebisa oboye kanga mana nzambe po elo le kinzambe na mukiliate mama quelque chose méchanceté on ndeko nga mobali a commis ko manifester envers ye faut la libanda te l'aime ça que pe moi libanda banini mais na bité que pour blessé te e blessé te lokola azo ki volonté ya obala ye hein ndeko mobala na lokola ki volonté ya obala moi si na ye alata ki alliance tobe pour le meilleur et pour le pire ce qui est a memi le kamboyo na ndenge mabe qui a vu meilleur a bois qui a tché pire anga misa pire na nzoto mwana moi si mama ngala ko yebisa yo mama karamba na nzambe au moins moment beau passé zelaka saralem sur pesarat mais 2 ans déjà hein maman destinée na zongi non ngambu no 2 ans déjà mobali ya bali yo 2 ans et demi bobo tate akomi ko linga basi kaka na misu na yo akomi ko finga yo devant batu na kata lupango kutu ko lobate bana ya papa lupango nyoso bakomba makangu na ye negar na yo pozela ka nzambe na ndingo lobike azela ka nzambe kaka omoni nzambe asala makamu na ndenge na ye patience na vie efutaka omoni après ba humiliation nyonso azo subir wana gloire ekozala ce qui est vrai gloire ezala seulement que akangama na nzambe
atia mabondeli asambela nzamba ko répondre na ba prière na ye atika ko yoka yoka que o alinga kibo tant yazo yoka ka alinga kibo asala kiboye aozo bando tchaba souci ça sera pas bien pour elle non seulement ya ko yoka lobi bien na katsa lupang o bango ba futela mobali alingi 2 filles na mobali faut ko yeba pe moni biso ba fille elo tozo bosana tozo kota mabala kaka pona kokota po yo kayo ke muninga bali ya mwana yupe fo bala non ya mwana na vie il faut ko eba ko étudier mobali c'est pas pour rien balobela ka le fiançailles les fiançailles ça juste pour ani po boye bana le comportement ya moko na moko oui certes que batu misusu ba bomba ka comportement na ye et puis na ndako yo ko afficher mais ezalaka soka ko afficher ata 90% ko like ça 10% de ko bomba mobali obala ki mwana batu yondo kenda ki ozuye oyene tiwana soka zobota te bokepe na hôpital et mona nke moi ça zobota yo pas zobota oyo pozobota et ça c'est mon quoi causer la temps ya nzambe tant nzambe kokoka omona ndi makambo la nyosu ekosala nini ekochanger bokozwa mwana pourquoi ko humilier mutu pourquoi ko finga ba parents pourquoi les parents basalini na makambo les parents baza un problème na makambo les parents te mutu bayaka na po ba bisa biso printemps banda non ibali boye barake nzambe mutape sarabana ceux qui omoni que moi sinon ça un problème. C'est pas pour rien baloba pour les meilleurs et pour les pires. C'est pas pour rien baloba que aza aide semblable na yo. Tant où yo moni que moi si ndé un problème, vous avez un problème binomi balé. Exact que mutu moko ndé un problème. C'est vous deux. Les problèmes ils a mutu moko te a binomi balé. Pourquoi ko pesa muninga passe? Pourquoi ko banda ko linga libanda pour humilier mutu? Non. Seulement que ceux qui binomi balé bozu bo sangani, l'union fait la force, bo sambeli nzambe. Nzambe on répond à ba prière na bino. On l'appelle ouais, mususu pe so que zo mais c'est parce que toi l'homme osa distrait, osa wana ozolandela les futilités. Alors que so binomi balé bozaki na bo michaki na prière, mususu nzambe linga répondre bino très bien. C'est ça. Et en plus, mobali ninge zala cœur, alobi chose grave au pédé sala qui est pena donc à kokité ba fille wana ba ye ko finga ye même ti liboso ya ndaku na ye mobali ayebisi ye wana na no monité okomona nano monité okomona mais mibali nazonga ngamba papa mavale esala bino ndenge nyo bisi pena mbongo ne beloke pena odote pena mwasi na ba dépense nyonso esala mana kati ba fête wana to yebi ba dépense na ba passe wana après o changer na yo okomotika bato libanda ba banda ko finga mwasi na yo pona ba sentiment to yebi te ezaka kisi to ezaka ba bolingo to ba sentiment kande memaka bino. Maman Blanche. Oui. Moi je pense pas son na lo bana tchana na micha. Ngai so na lingi mwasi na ngai na komiti na niveau na sala dot. Donc c'est que na linga ki na mutema nanga. Mais comment ko mona mobali? Ngana esate ko na mobali fona ko tela mobali. Muto asa mabaya mabe asa mala mama. Po oyo zo komela muninga lobi ça peut arriver aussi chez moi. Et ko komela ngai. Non, et ça bien dit. Yo mobali obali mwasi na yo. Mwana mwasi en sort comme na lupangu wana. Et ça parce que yo mto memaki ko. Ce qui n'a pas lu que côté bandeko basi wana ndengo lobi ke mobali alingi défi na kata lupangu. Bon bango ba fille ba mona teke baba ba sakana ba. Et te menaki chasa ba lobaka mobali abalanda za kelengi. Mobali abalanda za kelengi. Mukoyepo ko bala. Mukoyepo ko bala ya yo. Mobali na yo pe azaka elenge pe baninga. Okoka siko passion oyo sa muninga. Wana obi wana likolo nango babakisa nini? Etali bisote oyebi nzembo mukolo kotale yali mama baba etali bisote Mexico azoloba etali bisote wana bazomona bon c'est parce que nano komeli bangote omoni soko komeli yo réalité yo pokoti na kati ba osalo bongo etali bisote ana oyemba ngo lisusu te okomicha na place ya mutu mususu ke pourquoi na banda ko sala ngo moi yango na mona ba fille belé boye dans les mariages bazo futa ba po cassé bazo payer ba prix pourquoi parce que na jeunesse na yo emso troublaka foyer moko bo o troublaka foyer moko bo moi si mo bo lela ka likolo kombo na yo yo sko tongo koti yo poko mo vivre ngoti
yango na vie c'est moi bien la fille à retenir que yendi a troublé ka foyer ya batundi yango ya vivre en gros. Non, ce n'est pas que la fille a troublé ka foyer ya batundi. On a dit ça par rapport à les filles oyo ba yebi que l'homme il est marié. Aza marié et puis moi si naé aza na baza ba problème à concevoir mais baza lopango moko me bandimi ko bimana moi si wana. Bazo sala nini bango pe mutu ba créer trouble parce que eza bango mutu ba ko c'est ba porte d'entrée pour so bango balinga qui était même sumbala na nga bando finga moi sinete a finga moi siné pour ayebi nini aza na appuyer rentrons plus na place ya mobali comment mobali ko bando tika batu ba finga ka moi si oyo aza moi si na ya ngonde ko nanga zo loba c'est l'homme lui-même de à permettre nyons tuane kota au moni ndeza na blanche je ne sais pas blanche nde yo bali boye. Est-ce que yo mobile non soka lingi vraiment un vrai amour on permettre mutu muso ya fingo même dans sa famille il va pas permettre ça mais soko moni mobile comme ko tika déjà que mutu muso ya ko fingelo mwasi c'est que bolingo ezaki nango te bolingo ezaki te peut-être que abalaki kaka po ba moni ki abalaki par concurrence tapage ba mona ki na quartier un tel pas bali alors que au fond bolingo ezaki na honte parce que so bolingo ezali o supporter moi sinayo c'est mon 2 ans et demi on va ça là 10 ans 12 ans c'est qu'à quoi matin et par là les solo na mokusi donc toza na mokusi par là bozo pe ça conseil nini na batu oh déjà bazo concevoir te 2 ans et demi ya mariage na ka ya tontine na biso oyo akutani na ka oyo ya pasi oyo mobali oyo abandai ko respecter ye mobali oyo abandai ko valoriser devant tout le monde même na kati ya ba minaye même na nzela même na nini jour alibala kuta ba ki célibé quoi ba bi mobala matali kola ba bi boba qui a trop j'ai honoré ma femme mais aujourd'hui voilà les résultats mobile a changé carrément a comme ça même babuzo ba likolo ya moi sinaye par là on a 2 ans et demi à pamba pour moi si azobota te na batu nyonso pe mususu ya musuba za pe na ba problème à part ser na biso yemoko oya kolanda pe émission oyo mot de la fin ya suka pene ya makasi parce que alobi ba yebisi pe trop déjà que kangamaka na nzambe tandis que akangama na nzambe azozoka nelongi nzoto na comme déjà déformé na ko beta ya tongo midi pourquoi aza mwasi moko ko na mobile te chérie pourquoi tu es rentré à 7 heures à la maison donc wana kuta mekate oui ngai elo na loba le sambo futaka moni prière et ko futaka ka tôt ou tard nzamba ko seki c'est moni ba humiliation na nyoso oleka na ngwana oseka c'est bon que suka bande ko sambela 12 ne bande suka na 8 amatisa allela ba place oleleze belé akenda pleureuse allela nzambe nzamba chaki na mukila ebi ki aza mwasi femme soyez une féconde ya ngwana balobakati kasi fois na fécondité sikoyo azo pouvoir obota te akobota ce qui est vrai c'est moi que kangama la nzambe sambela nzambe bitumbe ya kali mariage les purs baloba yango ti les purs baloba yango yo sko ngo tika kabwe otika libaya no boy non. Tu peux pas laisser, c'est ton mariage. Yonde mutoko bundi alibala na yo, yonde mutoko lela nzambe, nzambe tala mobalo pesinga. Tala oazo sala nga Seigneur. Yo lobi nini nzambe. Na ko continuer quand na passer auto et ko changer. Nzamba ko yo ka prier no soko mozo sa prière sincère, au sali repentance no, au sali prière sincère. Ozwa réponse. 3 ans et ko maté maman, ozwa réponse. Et voilà, merci. Papa va valer, mibali boa bandoki, mibali boa ka mabe, oko bakisa nini. mibali nyonso ka babando kite ndeti nga linga mwasi tanga na mutema nanga ata bota na ete non te ya bongo te tande moko te foko zala linga omoni mobali ndenge ndeko nanga bien mobali alinga ye mwasi ne pena te abalaka mwasi wana abalaka ndeko na biso wana po alakisa bato omoni biloko osala eza po bakende na hôpital babi bango bale ba bien mais so bakendaki hôpital ke ebima nde mobali abotaka te nde afukamelaka mwana mwasi wana mais le cas est que biso mbeto na so bien biso mbeto kubota na biso akangama na nzambe te lem supe ba bota te po ba bêtise mobala wasa libanda so mobala wasa ba bêtise libanda o mema na ndako mama ko luka pe satana te o mema pe malédiction o le bota nani o zela ba bota ni tika mwana mwasi abatu papa azala kimia mama o ngana osenga yo ndenge ndeko abina na conseil opia ote nana marabo atinda yote maman moni ma miso yozo bimisa tongo midi poko ce que fouti ote c'est que nzamba sala te continuer kolela bato e mobile nozo bimana bangwana mama
ngam na tindio funda bonge panza place au botte la yangwana funda bonge panza me mama place au botte la yangwana soit kimia tozaki ka moi temps mukie pona ko parler sur sujet autre que kotika ngo elikate et ngape na part na nga étant qu'une femme mariée si y a ajouté je peux ajouter madame depuis là où tu es tu m'attends tu m'écoutes non bakisaka kaboye omoni nga kuno zono part ya madame te zono part ya monsieur tango boyaka na ba vie na biso okutanga ni mwana ni eloko donc ce que oye ko lukanga ngamoko pour construire vie biso mbale ensemble donc bana baza fruit o bayaka kaka lokola décor na kati ya libala po ya baya ko bakisa po balobaka keso ke oboti lobi bana ba osala nini bakoki ko sunga yo donc na kolobaka ka papa linga mwasi na yo ndengo lingaki ye soki vraiment que olingaki mwasi na yo te obalaki ka po oprouver batu en tout cas luka kimia moko boy na kati ya vie ya madame luka kimia moko boy na kati ya vie ya madame pe nako suka kaka wana là je tiens déjà à remercier batu nyonso babandaki na biso ne bandeli na ebité mama destinée na part na yo sokoza na moi batu mi balé to misa to ko pesa mbote bazate papa yo pe batu bazake belé oza moi batu mi balé to misa to ko ki ko pesa mbote oza un peu rapide parce que télévision exactement oui nazo bana biso pesa mbote na biso nyonso nde to ça na pesi papa del canto en tout cas son a piombo te teli sumu te fluka te mais faut qu'on a piombo te bon nazo pesa mbote na mon cœur mon chou mon papier mon choix mon nios mon poupini nios ne bolobaka maman mami makie c'est étoile du nord maman la plamedi na pesa mbote nga pena na moi problème moi mokie pour na kaka ba parasite wana maman et moi e ko lingate nga pe na côté na ngati mais lokola na lingaka moi sinanga na continuer toujours kolanda ye kolinga ye na pesi mbote na ye président Langeso Ngambeli papa Jean-Jacques Dieme na Londres merci baleke be TV za ngonga et merci beaucoup maman Destinée aujourd'hui aux amis tout moko lingo pesa mbote na pesi mbote papa Mao le Moulenda bambote belé place aux ba gros bisous merci beaucoup le pouls de quelqu'un et voilà nous sommes arrivés à la fin et merci mingi na bino nyonso botiaki lisu pelito inakati ya God Talk Télévision là je vois ma maman chérie, maman Mimi Thérèse, l'épouse de papa Edo Doumawete. Joyeux anniversaire une fois de plus. Là, on a yemoko le grand Gérard, Fabrice Nyanga, balobina Katia Ipen. Hein? Chez Pralis, il y a ma chambre, il y a bien place à ma repos, il y a qui toque. Pour vendre des bisoto vandi bofo oyaka kanakati ya Pralis ya house nde okuta makamba kitoko boy merci mingi na bino nyonso bozo continuer ko s'abonner na kati ya God Talk Télévision nzamba lola azanga tie ko pambola bino pe abate la bino pour que boza la kaka wana pour botiaka ba j'aime na ba commentaire et surtout que bobo sanate ko partager yo pe l'air autant l'émission so que moi lo mo boesungi yo pe o partager les muninga pour partager et ko zana bola mo pona kati ya chaîne na so ya God Talk Télévision yo pe mutoza na histoire na yo lobi tenga pe fona ma histoire na nga et pas Blanche raconte à raconter ngo ko hésiter te ko benga biso na numéro na biso ezo circuler na bande de filante wana na télévision na yo to na téléphone na yo benga biso to ko yamba yo to ko zo histoire na yo to ko betango pe bato ba ko pesa yo ba conseil merci beaucoup nzambe apambola bino ba abonné na biso ya God Talk Télévision le grand caméraman Belcanto Safu so bo mwenga na obwaka makasi na chocolat bo essayer à lambingai merci